Ah, ok, il faut bien préciser. Shadrach, moi, a 10 ans, à toute une famille. Voilà, merci. Je dois dire comment les bazar. C'est dans la commune de Boumouawa. Donc, l'histoire où histoire oyo ekena onzi ya basilisaka basololi etaki mwana poto jike moko ya mokele baningi asololi oyo amoni yango aboya yango asa mokila kana bango nyonso bayingi Ouais, en tout cas, merci Nabatunio Sobozolanda, Oeza direct, Oyo Ezosala ke Binonio Soboye Banenge Nini, inauguration ya boutique Ezali, en tout cas, merci Nabinonio So, Batunio So, en tout cas, surtout na Mama Colette Nzinga, le dieu de Moïse, en tout cas, merci Nabatunio So, Nenge Tozaboye. Donc lancé déjà cagnotte, Oyo Eza déjà Aline cagnotte. En tout cas, cagnotte, le dieu de Moïse. Binonio Soboye Bagé cagnotte wana Mama Colette Nzinga tokotie la bino na page. Bits nango ezali photo récolté 20 000 €. Au bout il y a un mois poto sunga batu bana ba hôpitaux, batu bazana ba prison. Batu baza partout, en tout cas, voilà nde tolobaka na batu koti sanzambe nyongo oye banenge akofuta yo en désordre. Donc voilà.
makambo ya sali nakopesa ide na mama Colette Nzinga nakopesa ide likolo wana yango bakomi na bomi bon likambo nakobakisa mpo na mere omoni na kini oyo so toza na bato ebele lokola bamere ya boye mpasi ekozalaki mama Colette Nzinga so toza na bamere ebele boye neti ye tokozala na mpasi te na kini okomprendre po baza bamama ebele te tokozwa bamama Olive bamama soki mama Joseph soki mama nani mama Leti soki mama Leticia donc bakokoka biloko te bana makasi o te donc eloko mère asali nga pele nde tutenga na motema esali nga nde bien mama Colette Nzinga eloko asali esali nga nde bien nasepeli mosala ne ekende liboso azonga nsima ta mokie te alors bakonzi ya leta batalela biso nde babiloko ya boye bango bazokokango kosala te mais bamere ya boye basala biloko ya boye fo basosola okomprendre fo basosola bazala pena mbaki mais ngai nde esali nga bien bamama toza na mposa bamama ebwele eboye nzambe apambola ye abakisa ye oyo ezangi ezala na sete maka pena likolo okosala na butu onga azalaki nango kosala loba mpo na mere ya mwana mais eloko moko ezangi nga nde foye natelema na mere okilime nga pena na mere na Suisse yeyo Oh, Yana Shadrach. Ça va? Oh, Yana Shadrach. Maman, il peut être Yana Shadrach. mais ememi ye makolo ti banda na venir ya Sankara de tout Sankara pas vanine boyi muto bela matembele aki pe kosa matembele atala boye moi na 10 ans ah bon et ça les pas ça qui fera parce que Sankara ça para moi bota ba ni miki ba ça les passé ai les ba woni ba chang adri ba woni la kuna kumbu so beli ba mwana oyo ayiza nena ngaza eke nfa moyende ba wasi malika ya pamba kia zuka bien ya poto apa zone siko na bumbu jika diza ye inde Sankara de kuta komanda mama Colette Nzinga mama nzamba pamola parce que difuto les ara nzambe ko famille ya Shona bale loko bazuza Sankara te babe loko bazuza mama Colette nzambe ne Babi ozaki toko Yana Shadrach obala no mundele obala mundele Yana Shadrach yeyo oh Yana Shadrach yeyo momoni beauté indi ya wili musheni bote na oleka meseng ite bote Nana bien Sankara leo ndo basuka bana bumbu wa calme wa za mona bino o protéger sika s'il vous plaît yo
Pourquoi vous avez histoire, mon histoire, vous comprenez l'histoire, hein? Il y a vraiment ça vous protéger, vous doit protéger à Zaki. S'il vous plaît. Oh, les atterros, il y a Bellardo, Pesarama dit Foité. Il y a pas Luca, allez l'autre. Vraiment, vous protéger. Tu as la police. La police, il y a des abino. Il y a des abino. Il y a des protéger, s'il vous plaît. Les atterros, oh, Pesarama Moukié, allez l'autre, allez Luca. Mais rapport aux achats qui jouent avec le lien matériel. Rapport à Nîmes. 5 000 chaque jour. Bon, moi, on a 5 000 en web. Oh. Ouais, donc il y a Roloba Mingue Zate, mais na minute oyo, tu lancé déjà cagnotte, tu retiens on a page. Cagnotte, ça partit à Lelo Boyebake. En tout cas, Mama Colette Nzinga, le dé de Moïse, tu lancé déjà cagnotte. Bits, na mwezali tozo 20 000 €. Poto Kamata, Tosunga Batu Oyo Nyoso Bazangi. Tosala Wangope Babiloko Yo Shadrach Azui, Babiloko Batu Nyoso Bazana Bezonango. Merci beaucoup. Et Zalagi vraiment inauguration ya boutique. Tu remercie Omba, Aza journaliste. Ya Munene na Numérica et puis na chaîne na Munene. Tu remercie Matika Songo. Oyo Aza vraiment journaliste et puis patron. Tu remercie Benny. Oyo Aza te prouver mais talaka kandenge makambo zalaka. Et puis tu remercie Patrick Ngambe. Ali Azolia Bomba wa Chadra. L'eau de la presse. Appelle à quel plan la ngai na tia poste pour la Exécuté. Bosnal. Boss Shadrach. Oh yo yala Shadrach te remercier pour la botava minère. Te remercier ba mapasa bana Bundes. Baza déjà donc la bisino beauté naturelle. Mona bango pembeni obala bango. La remercier ba mapasa. Donc eza roinda donc merci na bana nyosa Bundes. Merci Nabayanke Bazaliawa. Merci Nabanatsu en tout cas. Bomaye à charge. Oyo bana sosa Bomaye. Charge à Bumbu, charge à Bundes. À sosa Bomaye. Donc voilà, il y a le barou des athées. Ozelanga. Beni nini omoni inauguration l'équipe. Inauguration l'équipe très kitoko. Tozali un deux ans à début de l'action on va connaître Tinde aussi ici en haut. Merci beaucoup à son caractère écoute. Merci beaucoup à la famille ya Chadra. Teye ba croire na yo et puis ba dimela ki otine marmion sur les canards. Ça papa mbola bino batonya spotika na banda ko continuer ko sunga ko sala action malamu neti mama connaître Ndinga, neti ba papa iko, neti ba omba potongo pe. Le Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse, en tout cas, fondation, on a pas pour la vie. Et dans ma bien soyez qui pourquoi pour la continuité, il m'aura bien que Suisse. Merci. On va au lobby ni pour la inauguration les lots. Inauguration les lots, l'équipe très bien. Merci n'a pas pour contribuer surtout maman. Est-ce que vous avez pensé à bon yo na Mishimi ma pour la Shadrach? Bien pour la Shadrach, il y a un Sakarabenga parce qu'on a contribué qui toka pas na collègue nanga Mishimi mais il y a ça na chaîne il y a Henriette Wam. Ana Kishasa, to kenda ki to contribuer quelque chose à vélo pour to il y a mukie ka auto swaka. Donc on peut ça Sakarabenga pour contribuer pour la Shadrach. Le il doit ça Sakara na bozanga te. Il faut kana kata riba wala pour contribuer qui d'abord quelque chose ça va confirmer à Kishasa mais ba tu dis message que non pour la Shadrach les la télévision de Kishasa. Mais à la Kishasa ça va déontologie. Pour aller que faut accompagner la maman na yi. Pour aller mais ça vraiment très difficile ya boleka parce que la police va souffrir que non vous devez attirer message wana que
il faut aller à la TV Kinshasa. Mais pour aller à la TV Kinshasa, c'est vraiment très difficile parce que à déontologie, il faut aller à la maman, la permission maman. Donc voilà. Merci à vous surtout. Merci encore une fois maman Colette Nzinga. Le dieu de Moïse. Le dieu de Moïse. Fondation. Le dieu de Moïse. Colette Nzinga. Le dieu de Moïse vraiment. Vous avez pas ce qui toque, vous avez pas pambola yo. Oluli. Comme un lesbien. Matika Songo, en tout cas, au lobby pour l'inauguration. Ouais, inauguration, on dit merci, Tokos, Titi de Moupé toujours. Tolo Balanzambe, et puis tu quittes pas Nayo, après tu et pas maman Colette. Donc Nzambe a sali à travers yo. De ebimi epa maman Colette na bato nyonso basangisa ibambongo na ba omsu ba meli bango bambongo mais bo c'est décourager omelaki mbongo a Shadrach okanzaki Shadrach au progresser te Nzambe ne mto afuta yo bata malamu basé belé dans Shadrach, que Dieu te bénisse et toute la famille. Ngai personnellement na oloba boy la contribuer te mais na une caméra na ngai oyo contribuer pour la mobilisation maman Colette Nzinga Fondation Dieu de Moïse dans bâton c'est betama bien de sali kilumboki na kafu donc batu nyonso batali biso wana yaka na suka batu nyonso batali biso to sepele yango yaka mbama aïe. Merci na bato nyonso bolandaki. En tout cas tozana kati ya Bundes mboka banka mboka bayanke mboka ba vrai chéri mboka ba bomaye mboka bato nyonso do ba masa bazawana bato nyonso basepeli inauguration leki kitoko. En tout cas merci boyeba ke cagnotte ezo salama ya kafu cagnotte ezawana déjà bozo zwa yango en direct. En tout cas bato nyonso bo banda déjà ko contribuer pe ko cotiser pona ko sunga batu nyonso baza dans les besoins oyo nyonso bana besoin baza sourire lokola Shadrach bana besoin baza sourire lokola Freddy Bayaka baza sourire lokola Yemoko Gervani baza sourire lokola Yemoko mundeko na biso azana kikwiti. Donc voilà, merci tozalaki pe tokozala tokutani mbala sima. En tout cas, merci Naomba, Oyaza journaliste à Makasi. Merci à Matika Songo. Nakufe la pe maman. Ngai pe bomo na ngai. Bozo ki pe ngai te. Nakomo na yo la papa. Bomo na ngai maman Colette Nzinga. Maman Colette Nzinga. Toza ba opérer de mère et de père. Maman ndeva ba sunga biso. Tomo kupa ki sasa. Tozo sunga batamande fu soin boyete. Beni le bidi. Ozo prouver. Yo bo lugani. Nakufe likoko imtando za chance. O lugani mbongo. Babi bébé, bonne, bato bade pour bakazi. J'ai dit à mon piqué qui boy. Donc il va mineur. OK, bah en tout cas merci. Na batunyo sobolanda ki en tout cas tokuta na mbala sima boyeba ke na minute au cagnotte déjà ebimi todo chango na page. En tout cas batunyo so atuti sami est obligatoire te oyo nyonso atuti sami to bandenge to contribuer pona kosunga bandeko baza dans les besoins. Merci en tout cas na maman Colette Nzinga boutique le dieu de Moïse et puis merci Shadrach. Voilà, na batunyo so ba journaliste bazaliawa na batunyo so ba biso to continuer fête na biso il faut ba yanke ba mela il faut ba yanke ba mela. Ouais, donc voilà. La pointe c'est bon à Sankara. Ouais, merci. Donc faut ba yanke ba mela batunyo so donc mangabli abo lukelinga yawa ba mapasa pe bazalaki yawa. Beauté naturelle, merci. Nabama passe à la biso oyo bazali. Merci na moi c'est la biso Metio la métisse. Merci la caméraman. Tokutali mbalasima. Bye bye.